Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo, chikote bango. Edino image, banza sango ya Congo. Bote mingi na balandi nyonso bomesana kolanda le king de la presse Nepse bino ki Salomé banda ndenge moko alobaki ki Salomé banda. Alors lelo vraiment nazana surprise monene na plateau na ngai bino mo boka moi soki za nani. Mais yambo ya ko banda masolo na ngai na pesa kana mbote na bayo basunga ka Edino image. Docteur Gingombe na kata Afrique du Sud, mon docteur Jean-Baptiste Tenga. Merci aussi na 5 étoiles de love, étoiles d'amour et le véritable diamant noir José Leumba. Et sans oublier maman Irène Bengazi na Savini sur Orge et maman Nisha na Siperette du quartier na Viry-Châtillon. Soy boni boso mabiloko en tout cas bokenda na exotique wana boso mabiloko ya bana mboka. Alors sans plus tarder ndeka lefse bino na za surprise monene na plateau na ngai mais la rolinga ye moko se présenter ya wuli kunda ko tsabiso. Bonjour Boulambemba Rikoko. Bonjour Edino photo. Bonjour Edino image. Bonjour. Neige kwebele. Tant na boki boye la bimbo za star et ça déjà plaisir hein. Ayebi nzembo ngo ya neige kwebele. Eza na on studio na programme qui déjà. Au programme qui déjà. Programme ngo déjà. Mais faut le wapi mo makasi parce que balinga ba yoka Rikoko Boulambemba sora zuluba. Alors Rikoko Boulambemba nalina ye bananu Boulambemba ça fait plusieurs temps tout le monde a sous Boulambemba ti Boulambemba akenda wapi. Mais Boulambemba donc naza toujours moi na Paris. Oui. Donc nazala toujours na Paris, na travaillera toujours. Donc nazali mais ba promotion mususu nde to sala rango susu makasi te. Ba promotion to sala rasu makasi mingi te. Bomoni ba producteur mususu ako produire yo mais na kota promotion atikine artiste bo yango nande bano sala mabe mais sinon naza toujours chanteur na composeur naza déjà bon na sali déjà album ebele plus de 5 albums. Plus de 5 albums Boulambemba na ebité Godé Kimana Zolanda ngai ayebi pourquoi la tuni question wana parce que ça fait un moment Rikoko Boulambemba oza susu na vogue te donc na marché te et le ronini et yo sala ke Rikoko za susu na marché te eza ko kola to ozo senti que okoli musique pa na yo eza susu te to hein na so comprendre de Boulambemba non ezalaki makambo ya reculer pour mieux sauter. Reculer pour mieux sauter ezalaki makambo dia tila muti kuzulu trace. Donc la Bakongo balobaka diatila muti kuzulu trace. Donc elingo loba nini diatila muti donc kokende malembe na cesse na likolo neti trace. De reculer pour mieux sauter diatila muti kuzulu trace. Question moza ya mbara kuzia mabana tuna yo Boulambemba zalaki nani Boulambemba za nani Boulambemba osala nini mekana ko betela sosiko. Donc donc j'ai commencé la musique depuis tout petit. Bon, j'ai joué dans de nombreux groupes. Depuis à Matadi, quoi, j'ai commencé la musique à Matadi, donc j'ai joué dans de nombreux groupes. Voilà, on a travaillé trop. Mon livre français là-dessus, hein? Non, j'ai joué dans de nombreux groupes. Bon, il y a des groupes, j'ai joué à Calibre 12, oui. J'ai joué à Casse-Tête, j'ai joué à Eden Musica, j'ai joué à La Seringue, Bana Lingwala, Baebi, Doki, La Seringue. Après, ce qui m'a approché, c'était Wenge Musica. Wenge Musica. Avec JB Piana, Werason, Ale Makaba, Didier Masela, ingénieur Blaise Boula, Adolphe Dominguez, Mandondila, Jolina, avec Maradona.
Et là on est salé que Eric Koko akabwana na ba collègue atangi siko. Ah bon. Histoire en OP donc batu baye barape ba histoire penza te pas histoire ba changeaka te. Donc batu belé ba bosana ba makamu bazalaka te na ba série wana ba wenge mais ba koma koloba loba ba koma pe kokota ba masolo. Batu ngoni ti banani batu wana. Batu belé eza ba fanatique belé. Ba fanatique ya ba musicien. Mais ebi ke ba fanatique pe ba mimabino na erreur ozo bango. Bon na ebi ke po ba musu ba fanatique mususu ba ebi na bango ba histoire te. C'est ça quoi. Alors mais ko betre son histoire ngo ndenge nini otika baninga na yo okesala yo pe makamususu. Bon ezalaki ke bon ngana yaki poto. Tanga na ye poto. Na ndenge na yo to na ndenga mouvement. Te na ye na ndenga mouvement ngana yaki poto na ndenga mouvement. Mouvement lobi bon tozo kende poto mais bon ngana bite ngana ko kenda nga liboso po na sala pe kama ba promotion bon ba musu ba lobi yaki bala la sous des jours tellement succès. Oibika mulolo ndenge ningisaki wenge musika. Donc na mulolo Rikoko aimba. Na yemba na mulolo. Oui. Donc oibika mulolo ningisi Kishasa quoi. Bon ngana bite ngana kende na banda deja ba promotion na mikili yango ba masa pe ba bibo biso tozoya yo kende. Yango na pe na yaki. Tango na ye après na zeli ba masa une semaine na yoki o ba masa bakangi bango. Bakangi bango na bakangi bango kama ba contretemps ba jalousie kaka epesaki ba billet ya bien tout ba visa te zaïga ba jalousie parce que contrat ezalaki ya président na biso contrat ezalaki ya président défunt non wera kutu ba Saddam kutu te wana nani kas président Mavovoka bon son âme repose en paix. Oui. Donc yé mutazaki président na biso après bana Paris ba boule ke vieux de Boli Fataki aye alobi ke ba petit bon na succès na bino na nord na Paris bon na succès na mikili yango na ke vieux de Boli Fataki azwaki contrat wana bon to expliquer président zaki ne tikaka gentil alobi bon bo salaka ndenge bomoni mais tango amoni déjà que oh Rikoko a accueilli na pipo président zaki susu bien quoi. Premier tour boyaki combien de musiciens? To yaki deux personnes. Deux personnes. Yona pipo. Ngana pipo la musique. Pipo la musique azaki nani? Azaki drummer. Ah drummer. Donc bino bokota ki na bino bien. Mais to yaki bien bon tant contre-temps salami kuna. Bon to moni contre-temps salami biso to vandi na hôtel to zeli baninga na biso bayaki susute. Une semaine et sali deuxième semaine ngabité. Ah donc bino boyaki net na bo avancaki avant un jour avant to une semaine avant. Une semaine avant après bango fallait ba deuxième semaine. Ouais, deuxième tour. Deuxième tour. Tant ba bakangi bango. Après contre-temps on est salamaki. Après ba Monica bon ba bosser lisusu na niveau akini. Bango ba bosser susu ba bimi susu meilleur orchestre susu wenge musique. Toujours avec Werason avec JB Piana. Ouais. Donc bango nyosu nga pe ndenge nazalaki koto na sepelaki makasi na sepeli ya trop nazo zelaka bango. Ouais. Mais sikoyo tant na ozela pe bango wana natindaki déjà maloba ke bo memelanga pe ke mutu nanga wana ona kotsaki na wenge. Mutango na nyo kotsa na wenge mutango nani? Kasi oyo yepa koma na El Paris na yete. Mutango zanga komo yepa koma na El Paris donc yepa koma na El Paris na ye. Akuma pe na El Paris na ye. Sikoyo nga na bi ndenge za wana tango pe na tango na yaki poto. Lokola nga na kotsaki déjà na wenge. Donc na mulolo ya yemba Marie Paul ayemba. Ayemba te. Ah donc ayo kota après. Nga na kotisi wana mulolo bimi après na lobi non na monaki bo eza masa tokutani na ye croisement to beti kama badiyo moko nga na ye to pemi bona monika vie buliti oyo bayembaka na Jonolo wana vie buliti oyo bayembaka na Jonolo vie buliti ko oyo asala nzembo oyo ki sentinelle na bwala jamais voilà sikoyo amoninga ayoki chorale yango wana na butu moko boye na kamwa tinel alobi chorale ya musique un jour ekosala bafaire ngai sikoyo ekotaki ngai après na tuni ndenge nini oyembaka kote nini ya ebi ayembaka na Rento na orchestre Rento oui ndenge nini ozoko kotanga komba mutango te ndenge nini oyembaka kote nini Marie Paul mais faut tanga kombo bato bazolanda biso c'est oyembaka
orchestre nini abisinga te nayembaka epa rento après nabi bon nakoya kotala na rep na bino après jour mosusu nake kotala bango na rep kuna rento mpe azocomprendre kutu teke nga naye na mission mpona nabenda mutu ta na ye wana entatuni nga nayembi kitoko ngabi oyembi me na nsima ndako nalekaka deja na tv ondimi eyembela Marie Porte na nsima ndako te nga kasi ntango nayokaki azoyemba bien yango nalobi vie bulite alobi choral na bino nayoki yango un jour ekosala bafere après nalobi fo nabenda ye nakotisa ye na wenge mpo azalaka pembeni na nga toujours mpo vie bulite aya prophète ndenge aexplike nga don namoni ke yo fo ozalaka pembeni na nga yango nazwaki ye akota wenge muzika après akoti wenge muzika bozalaki ne bien ouais ntango akoti wenge muzika et puis nalongolisi ye su na pale na bango bon na moment ozalaki nani mpo olongolisi na pale na bango nazalaki deja na banofutela deja studio na nga moko na zone ya kine na studio na ndenge nazofutela na zone ya kine même bajibe ata basalaki examen d'état na bango baya kokota maki kuna ye na Adolphe bakotaki maki donc studio wana banobenga yango mosquée eza na Tchela 127 na ezaki na Tchela na zone ya kine ezaki mosquée donc bakota bamaki kuna banolala shenga tipe na ebisi bango ke bon ndenge bozokota bamaki boye parce que omoni ntango ozokota maki epa ya mutu il faut zwa pe examen d'état ngo bon ngai bango bazwaki te bazwaki parce que bazalaki na epa prophète déjà po ere wana azalaki déjà na lobi bon nayo kopesa bango misiku moko boyeke chaque tongo avant que nosala examen il faut olamusanga mpona simba yo balamusa yo po simba na simba yo après so balamusi po simbi esimbi pe c'est ça non parce que lokwa boza epa na nga mpona lingi te ke mosquée o bato bazwaki te mais namoni ere moko bacour bazolandela bacour bien te nazoexplike ke fo bolandela bacour parce que awa bato eza te ke ozwaki te parce que bamama na bango place bayebi ke bakotaki maki bazofanda epai ya ndeko na bango moko rikoko baparent bayebeke maki na bango bakoti yango epai ya rikoko c'est ça non bon baye koyebela yango na bato ya songisongi parce que bango bayebisaki baparent baza na kati ya ekole quoi mais basongisongi ti bayebi bonga mpe nalobaki te ifo bazwa soki motu ozokende examen d'état olamusi ngai komsanga na osimba yo neti kaka bateme tata mbikudi marke après po marke batata mbikudi non voilà bango mpe bano olamuka mona mpe jibe alamuki nakokende osimbi mpe loboko nasimbi ye sikoyo kosimba yango sikoyo na bano so namoni kaka moto nasokende nabeti yo kaka kota neti kaka kota luketu kati doyo oza kopesa makambo na momana danger kota luketu sikoyo makambo wapo me baadolphe wana so alamuki nasokende nabeti yo kaka bo ti namoni mpe bazwi kua ntango bazwaki esala nga plaisir makasi namoni mpe balue bavoiture bakoti mpe na Tchela wana bavoiture banini nga napemaki ka na kiti ndenge nabimisaka kiti na nga le grand prêtre le fils de Moulamata namonaka bayebisingaki bazoyanga mpe banani namoni tala bafufu donc jour yango kuti werason bayaki mpe na werason po werason amana oya mingi te oyebi kaka ere moko ye omonaka azoya te me oyaka na palette ere moko mais jour wana mpenza namoni ke emérite ye moko akweyaki susu esalaki nga su plaisir en tout cas namonaki mpenza eza famille quoi alors kotikala ya rikoko na poto rikoko asalaki nini na moment ke baninga baye bakangi bango rikoko atikali na poto otikalaki mpo ovandaka na ndaku to mpo osala miziki en tout cas côté wana edino image opose nga question moko ya bien côté wana eza question ya bien ntango nga na yaki sikoyo bandi bapromotion na bandi bapromotion baplayback na bamontre epai badefaire luiso polondo na bandi bapromotion donc Paris mobimba sikoyo bapromotion nga nasalaki na babrochan donc Paris mobimba sikoyo kaka rikoko donc nasali bapromotion après sikoyo ntango bapromotion wana nasali en tout cas
babana kozela toujours bamasa nga mpe na bana kozela bango après naye kopesa bango bule ke so boyela nga mpe mutu na nga wana sikoyo yo ozoseka nga to oseka nalobi sikoyo boyela nga mpe mutu na nga wana ntango bazoya mutu eta mpe ntango bayaki bayene mpe do nasepelaki mabe lisusu danger nasepelaki ya trop sikoyo mutu yango bozalaka des problèmes non sikoyo ntango histoire yango ntango baye sikoyo tobeti sikoyo premier concert na Montreuil ntango wenge musique sikoyo baye sikoyo ensemble baye bango nyonso ensemble tout ça tobeti sikoyo tikalaki déjà wa voilà tobeti sikoyo premier concert na Montreuil na leki bango na succès oleki bango na succès na leki bango na succès bo succès ezalaki ka jour yango na concert ezalaki nga na JB soki nga na yembi kaka boye bamere akuba Christian akwasa donc bagangi donc soki JB abwaki kaka bo donc bamere bagangi do succès ezalaki kaka Rikoko na JB sikoyo bamasa nde totelemaki na kati ya podium bamasa bakomi otala nga misu mabe bamasa ta baotala nga misu mabe moko ekomi bayebisi JB ke yo batu des autres ndenge ezozala awa eza mpe Rikoko ngabi te bana Paris bazalaka na bango ka ndenge wana so baza content te donc Paris c'est comme ça après nga mpe naye kofashe na kati ya podium nasiliki na kati ya podium ngabi bino bozokondane nga ndenge nazwi micro nalobi mpe bana Paris bosalaka ndenge bomoni wana kotiki rébellion sur na bi bosalaka ndenge bomoni kala te pas même 5 minutes donc lacrymogène donc beti donc à ce moment là c'était Rikoko succès danger donc mbala moko batu tout dehors donc concert katanaki succès wana siko tango ekei après wana deuxième concert na Bataclan bana Paris baye na komi na Bataclan bakangi nga na kati ya vestiaire bakangi poani bagarde de corps balobi na yemba te po bango po nazoli ya succès bagarde de corps ya mouvement te ya Bataclan bakanga ngai babwaka ngai na sima lokola saki bino boyo kobeta concert na bino et puis bagarde de corps ya espace wana bakanga yo babwaka yo Monsieur Simo asinele bango producteur Monsieur Simo bango bateki ngai pa Monsieur Simo ke bazalaka bango po ngai pe nazo étouffer lumière parce que lumière na ngai ezokende makasi mais entre temps bozalaki bino ce mouvement moko non pe kasi lumière na ngai peli sikoyo Monsieur Simo producteur olia kota mbongo yazo wela ko te bango siko bayebise ke ngai siko fo bakarte nga ezalaki ndenge wana sikoyo babimisi ngai na nzela nsima babwaki ngai lokola saki après ngai nazongi sikoyo bota na tourné bo namoni bamere malu bazo nani bakoti te mutu ayebisaki nga mere malu abi me Rikoko toyaki mpo na yo ngai bi bauti obwaka ngai lokola saki kuna montre na ngai kuta or ebungi kaka boye do nazoluka bachenete après mere malu ayebisi ngai non Riko sala kaka ya yo parce que baningano balingi yo te omoni ndenge ezalaki mais ye sikoyo oyo azoloba ye mpe aza el Paris mais azalaki suna bango ocomprendre après tokokoma nanu wana mpo likambo wana toujours kaka ye tokoyeba nanu ndenge nini ekomaki ke el Paris ozolobaka eza ya yo ekoma ya Marie Paul sisana makambo après sikoyo bana Paris mpe bamoni yango mabe babeti Monsieur Simo na Bataclan wana mbila kwei bakangi nga na koti garde à vue babimisi yo promoteur balobi ke babundi mpo na Rikoko sikoyo na koti garde à vue bato bazoyebisa nga sikoyo ke balobi me soki ozalaki na récépissé te mais oleki do faut faire attention mikili chance oza na récépissé na yo yango nomoni mbila atiki yo mbila siko atikaki nga na nete ba 5h30 toyaki na bamasa na biso de fait de Wilco do tozalaki biso tu batiki biso na 6h30 après siko tozokima mbangu ntina bataki tozokima mbangu ka masela atikali bayebise kota na bisi ta tokomi ka bakoti bisi edémarre naotalaka bisi bo avec la haine basundoli yo
biseke bazotonganga bazofinganga Marie Paul azali pe kuna bayebaki te Marie Paul pazoyoka masolo après tatokutanaki ayebsinga na bise ezalaki boye non Marie Paul azali pena mutu na yo ha mutu nanga penza siko esalaki ndenge nini elle paraît comme ya Marie Paul te koma ya yete et comment ya yete sikoyo esalaki ndenge nini ngana sinaki contrat na Saddam Hussein oui de fait Saddam Hussein le fils de Mobutu na signé contrat to sinaki contrat na ngai Zingzong na Francis Kalombo to signé ngo nga Zingzong Francis Kalombo après sikoyo tango komi contrat to signé après ngana komo boule na mukanda te après na komo pesa ba condition na ngake est-ce que moi na Mobutu pe akomona na pe na Pasqua ministre de l'intérieur pour to changer ba statut to komaka ba immigré comme ça que nako kende pe kini na ndenge ke masolo eko kende donc bango bazomona nga o zoloba n'importe quoi bango ba weli donc siko bato bakendaki wana on a premier tour wenge El Paris ba o bakendaki premier tour bazaki ba réserve siko ba titulaire bakendate net ba César Loboko ba titulaire na Kike Mignon na Mama Diva premier tour wana ozo bake baza ba réserve zaki banana banani oya ba réserve wana bazaki ba réserve ba de Picho JDT na Rento ba réserve na kata El Paris voilà ba réserve mutu bakendaki ba titulaire bakendate siko ba titulaire yaki banani ba titulaire neti eza Mama Diva ouais Mama Diva Margis Diva Kike Mignon na César Loboko ba titulaire nde bazaki bango na ngamoko président na bango Rikoko bongo Marie Paul bon Marie Paul pe na El Paris azalaki moko pe abana ozo ba punition abana ozo pe ba punition neti kaka bo neti ndule moko to betaki na obike oza beta matumbo li ozoluka problème Marie Paul Tony non na solo basiko ba vérité parce que ba punition mais na El Paris ba yebi yango ba punition pe bana ozalati oso to tuni rento vena robeta mais ayebi yango ko ba punition pe netika to betaki ndule moko na ville juif on comprend Zingzong pe punition et où tu pas ya Rikoko punition penza ko moko ba masa musu pe bana olinga pe ba fukama masa ko pe na niveau fukama après na moni yango non ko fukama te c'est rien du tout yemba. Tu comprends? C'était comme ça. Si vous savez ndenge ni bena Marie Paul a récupéré non si ko ba profiter ki na ndenge ke biso tout ozana mikanda tenga na pesi ba condition wana na pesa ki bango siko a profiter na ba réserve wana donc a kesko kin mais a signé contrat a keka ba profiter na Beloti wana na format ki epe danseuse siko ndako ya Beloti ndako ya Beloti siko na pesi yango pe comme siège ya mouvement siège ya mouvement place siko yo ba Marie Paul bazo zala pe kuna après ba bendi pe JDT comme ki siège c'est moi na pesi bango siège wana ke bazala ka po misia El Paris soko zo ke nanda kwa mutu moko webika Paris wana ozola pa batu moko boye ngana kolinga ngote tant que président na bomo créer bango ba masolo bino bo vanda kuna et pas mundele bino faut bozala kuna il faut encadrement c'était comme ça yango na tango bakendaki bon yo makambo banda nango kala ya ba artiste na biso so ba yepoto botiaka bango ba place ole bo futela bango hôtel boza ba poza ba mbongo pourquoi besoin un système ka ya ko placer bango te erreur to komaki déjà El Paris bana poto sikoyo ozana kiboba te ba erreur la ngaka ngana zaina na ba 4 kiboba yango na bano placer bango na ba kiboba mususu on comprendre po bazala bien ozo laver kitoko El Paris faut tsunga malasi te boyo ko sala mulangia malasi sikoyo kana to sali mulangia malasi te wana kutu na bo il faut na on akata mulangia malasi boyo wenge sikoyo ezongi Marie Paul bazala bango na Bruxelles basundora ki ojana na bis
voilà te bakendeki kini te bazobeta batourne na bango babeti na Suisse babeti tu partout après siège na bango Bruxelles à partir ya wana na Bruxelles wana oui après siko mari Paul atikali po balobi bakofuta ye na kini bango siko il fallait bazonga kini voilà bango bazongi mari Paul atikali po bafute na kini mona mère pe amoni bafutanga na kini ndenge ni baepse yo bakofuta na kini yo mtobeti bandula yango apemaki ne na Bruxelles après nga pe loka na yebi ka dio wana vie wana yebisaki nga wana zako sebene makasi danger na yebi vie wana dio wana lobaki bo nsembo na pe amolangi malasi bo ba place wana ba vocal wana pesa wera son wana motema nanga wera mtayemba ngo na bakini to mona oyemba deja molangi malasi banda na bakini to banda oyemba ngo banda na orchestre il fallait kaka bozo yemba na bana na molangi malasi na kini bozo yemba na bana tena solo babanda na kini na solo baka nzembo attaque champ molangi malasi na kini bozo ko yemba ngo na wenge na banani na wenge bana bagi bato bazako kwa compagnie na bana yemba ngo kaka ngai jibe wera soni na Blaise Bula na Blaise si on ngana yeba mais nzembo ngo banda ki banda na ba tout à fait normal ngana Pascal Po bato yemba ngo na il fallait kaka na ba fede donc chanson wana yebana ki déjà na ba matonge na ba do na lingwala ba chanson phare quoi do chanson wana sikoyo tangu mari pour la tikali na Belgique après sikoyo na tindi Damien Dimoneke ne producteur nanga disco hit akezwae na erwa pe ba vie Damien pe donc mona pe mukande zate mais à côté na voiture a cascade kaka do ezaka ndenge wana à côté akezwa mwana mère wapele te akezwa mwana mère Marie Paul te akezwa mwana mère mais Marie Paul wapele ajuye na Belgique yo kolobaka ba kombo soko ki mwana mère eza mwana mère ajuye kasi mwana mère wana akoti sikoyo tango yemba la moko tango akita na Paris ba okabele mbala moko bilamba parce que azo yemba akoti mbala moko na studio azo yemba molange malasi omoni avantage bazo kabelo mbala moko amarka kiyo makasi bazo kabele mbala moko ya motema na ngai nyonso na pese motema na ngai nyonso na pese oyo tindelanga maloba ya malonga te oyo tindelanga maloba ya malonga te yokolinga manzele nyonso ya pambapamba yokolinga manzele nyonso ya pambapamba yango nakobamba Edino yoza fin mutaleki azate oza suka libulu ezanga suka mokako swa kende donc yo leki Edino image elona osenga yo shikote bango Edino image banza sango ya Congo